liboso ataki miso alobi na tie likolo boye na tie likolo bamoni ya kati kuna couleur nango mais tout ya gabi atangi eloko na kombo nango na tiki bilo boyoka ngo po ngam na lobi yango te komona ndeko na biso mwasi et puis na pesela ki rapport papa na gérer Cobetos mutayela biso yi na monde ya chronique parce que banda déjà ko orienter mabe na banda orienter mabe oh mais gérer Cobetos mutayela na coacher mabe na carrière mabe na sans tabou voilà normalement les lots to lo bango les lots ko mona ba pesi message moko non aux insultes et puis c'est na biso sila lobi bien na kimia slogan ezaki na kimia nde tokosa nini tokomata siko oh bato bazaka pemene pourquoi ba olukile kimia te des fois na komo mituna ba question on se poser ba question asepelaka nango azaka d'accord nango pourquoi so kokoko gérer bato wana te parce que les lots c'est choquant hein ba osala soni boyaki beaucoup te sera na biso na betaka ba 100 kana e bo bakselini oh so ba bando baksele promotion makasi normalement fa betaka 1 million siko au kita to mata imagine toi place azaki obi au kiti o tsazu par na epe bo aleki na télévision ça ba insanité ta lobby ki asa lobby ki yaza abaku peu importe ça libre les opinions na ye ya choix na ye mais ce n'est pas dit que chose abaku il faut qu'on l'accès biso que ba baku ba ben poli par là bolinga boté ya biso ni ba baku ba ben poli parce que bato ba finga la sila bango bato ba finga tongo midi poko za bato ba lobela sila parce que ba caractère belé ba des fois ba fille ya mungwa ba impoli ça va beti bolinga boza modèle na bino sila asa muta mafinga na omi tuna ba question jusque là yo mona mo mobala kanga photo ako kolongo na moi ça miti asangisi yango photo eleki montage sikoyo abimi pe na ndako boy moi c'est mona benanga mobali nanga mutambinga akena osangisa photo na moi za moi ape moi le wanga bino bo comprendre te bato ba mambu est-ce que c'est important je t'aime tika na ko bakanga na ebote e bakanga ngwa soko ko mo finga ba artiste na télévision ou sende to côté lycée na biso sila a obenga yo et puis yo même mutu soit disons mi benga artiste faut tala no mutu ngo memanga na terrain o est-ce que yemo kuna joueur o ko pas ça wala mams est-ce que y tendresse tant on garçon na ana garçon na zamba pombe ba $5 ba $10 tano ana no move ana mwindu te e ba na te couleur ni wala mwindu te azam move parce que problème nani nga kokota ku te c'est un frère ou na o kapasi ndinga lekaki ndi ba utiliser onenga za bongo azama baluka taba nenga bayaki no na etale mission les banditi suka o retenir nini ngalela kama mte mentionné ko bato ebeli belle vie ngwana mais atekili biso le kolo de biso la biso ba capacité na ko jouer pe na ko saper loko neti garçon mo rafinga ke tongo midi poko a jouer ba rôle bata makasi kaka ba moi sécurité wana belle va saler les rôles wana ko yo mwana moi ça jouer nini pour ça belle va saler on pe ki to ko le film est professionnel isco jouer nini o jouer nini ba bengo mukolo nini j'ai mima yo lo baka sizarani pour la yam bien expliquer ngizarani ce que problème ezalaka nini eza droit ya moi si ota ça moi si que moi ça capable de sala mambo mobala osala OK vous comprenez ce que lelo belle va na capacité wana boteki malgré na sa ba rankine mino boteki que belle va za mutema munene asoutenaka batu asungaka batu vous comprenez parti boteki malgré na sa ba crash wana mais ce que yebisa bango biso bango côté na bango na bateki produit na bango nani na mafinga balaxi biso ke lelo so komi célèbre batutu ba oyinao ndesi la bisalo batutu ba yinai oh ntanga na za mabete bino nde bozwa ba rankine na bino bo sangisa bo kola ngona vie na ye grand regret on a ranango yango wana et toujours pe tant que bengi ngape aisa batu pe na yebie lobi pe kokuta na mwana ngakanga na ngape photo publier do ba mona maman mo impoli boy ayebi papa na biso comment donc grand regret na nga na vie oyebi lelo passe nga na yo kezani
sikofinga te po Jemima Ibele alobi ah weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tous les plaisirs est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés ce côté sur votre chaîne G Télévision. Et je suis là, Jemima Ibele, la maman des 5 L. Appelez-moi la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron. Gros bébé de la presse congolaise, la giga. Je suis là pour vous donner la joie et la gaieté, surtout parce que des très bons moments ensemble avec vous, très chers téléspectateurs au Botalanga de partout. En tout cas, dans cette émission, il y aura à boire et à manger. Serrez vos ceintures parce que moteur aux alamans, moté maman moto na habité na pesa toujours conseil. Tango Botalanga, itaka likaya bupembeni. Et taka pe moi café. Taka pe moi maïbe. Voilà pour la attention, oye mataka, oye kitara parce que ma monsieur lui m'a en tout cas les propos tenus, ça sera vraiment ya invité nanga. Voilà, on va parler actualité. Bon, surtout que non, sortie médiatique, Papi Kader à l'Ekaka, et ça qui fait que Blanchi, je t'aime, Ayaki Nayamba qui est une émission, et après, Namoni, garçon, mon bénin, reconnaître, et puis, acteur, il y a Papi Kader pour régler Blanchi, Balanda Kumoko, Babundi, na Bango, tout le monde qui, Bampuku, Bayamba qui Bango, Bayamba qui est les garçons, propos Natena qui, moi, un jour, moi, tout ça, on en parle dans cette émission. Évidemment, Toko Lobelapé, mon invité Alingi à mettre un peu le point sur les i par rapport à Makambo et le pour Nicole et Bakata, pour la grandeur toujours, il y a Nicole. On va aussi parler à la sortie médiatique, il y a Gabi, en tout cas, il y a Gabi, tu évité à côté, Nazon, esprit à Viva Riva, tu évité, il y a Gabi, sortie médiatique, et ça sans tabou. En tout cas, on ne comprend pas, mais sauf que dans cette émission, on en parle dans cette émission, très chers téléspectateurs. Voilà. Donc, merci beaucoup à Exode Miké de cette caméra. Et aussi, merci beaucoup. Ma tete Koufeli Moko ya Bango, maman la biso Lissi Kunda, en tout cas artiste musicien à monde entier, Batuba Kolelaye, en tout cas mes condoléances à la famille Kunda. Et c'est un grand plaisir. FM 4 fois boss depuis Paris, merci Nayo, merci beaucoup à maman Martine Kilanda, ya Pembe depuis France. Maman Brigitte Nkoufi, merci à vous. Mamita Dina, ya biso moko ya famille Libota, en tout cas bonjour. La grande dash famille Libota solo, la grande dash madame Sakina, Yemoko Gauloise. Yemoko Kofifil, Yemoko famille Bota. En tout cas, merci Nayo. Maman, la grande H. Maman Micheline Nzumba, merci. La maman Chera Moisi, merci beaucoup. Et donc, Mikebi, mon invité, il s'appelle Blanchi, je t'aime. Vous avez quoi 2 fois dans le plateau, hein? Par rapport à ma camango et Tali. Toro solo là, makamuto ko leka sur la toile théâtre moi bango et baby et tengami et koufi to kinango wapi. Voilà, Blanchi, bonjour. Ouais, bonjour, gros bébé de la presse, Jemima Ibele. Boni. Toujours, hein? Toujours, hein? On a senti fraîcheur, moi, donc. Fraîcheur? Non dégagé? Dégagé à fond. Ah bon? Ah, bah, on sentir, on peut voir la caméra. On carré. Ok, carré, hein? Bonne santé, Makambo, tout c'est. Ouais, santé carré, nous avons battu là. Nous avons bomba biso, donc santé qui tourne, quoi. J'étais moi qui n'aimait qu'une émission. On dirait comme si Malobanayo, et qui n'a impacté, bah, il faut expliquer ce qu'on vit na yo. Bah regarder pour mon que Papi Kader azo souffrir yo peut écouter dans le dernier de Moukala moi non les connect ba une émission kuna bien. Ouais, merci à toi. On a profité de saluer le DGCRC sous mémoire d'un éléphant, le DGCRC sous mémoire d'un éléphant, donc ça dit Moutambo Wakabara sans que mon aïe. On a profité de saluer par Sek Beni Sanga la robotique quoi. Déjà pour tout le monde reconnaître une amitié. Tu n'es bien été. Nandenga mabete. Si les gars en question, ils ont un problème non de un, faut battre le kabaye baye. Si c'est bino ba chroniqueur, ba journaliste vous rapproche na biso. So bo reconnaître était bongo ba fan ba royebe mon colonie. Ana ba problème non nous faut alukana nous effort pour la carrière na. Déjà
ngana talaki na okaki pasi. OK. Webi lelo na comment regretter na vie nanga ya na batu mususu to pesa na bango mo opportunité ko solo lata. Il a grand regret on a ça na vie nanga. Donc théâtre sangisa biso na ba senzi. Ndeti ba tendresse, ndeti ba garçon na. Ça dit ba senzi mo o le to ko solo lata na vie. Donc so théâtre to ko kuta na te. Obandika na bandeli boy. Te na solo la pembe. Ngana ka pena muta pembe. Parce qu'au grand regret on a ranango yango wana. Et toujours peut tant qu'il y a bien nga pe aisa batu pe na yebié. Le pe ko kuta na mo na nga kanga na pe photo publier do mo na maman mo impoli boy ayebi papa na biso comment. Donc grand regret na nga na vie. Oyebi lelo passe nga na yo kezani. Les gars en question c'est un artiste soi-disant. T'es soi-disant t'es pas eu na yo kin era sa vidéo muso alobi azamo na papi Kader c'est kaza. Non, c'est un artiste to zaki na yo et bon soi-disant point. Ah bon, aux arrêts sous succès. Ok. Biso to ko ba musana biso. Alongwa. Tu comprends? Biso to sa musala to bunda. Ok. Ezo monana. Ok. Siko lelo le mal les anini. O passe nga na yoki. Ko mona ndeko na biso mwasi et puis na pesa la ki rapport papa na gérer Cobetos. Mutaila biso yi na monde ya chronique parce que banda déjà ko orienter mabe. Na banda orienter mabe. Oh, mais gérer Cobetos mutaila na coacher mabe bandela na carrière mabe na sans tabou. Donc on finit mo betika la tabou na tabou. Donc d'abord on appelle ça qui rapport pas père na gérer Cobetos. Oh mais sérieux. C'est comme ça na tanga ce qui na effacer on peut gérer Cobetos. Aye ko la pour le bêtise. Sans tabou les autres sont en clarté. Vous comprenez? Na pese la qui rapport na bi gérer Cobetos. Oui, koko ba wario. Na yebi ça qui est salaire erreur. OK. Ya lo nzete ma c'est tengami déjà mais si ça na ngodo c'est tengami donné to botona devoir makasi. Débité que photo kata ngoka. E banda bota te esika. Mais ndeti ba tulo wa biso boto kata ngo penda bien. To kata ngo ça dit passe na nga na okini. Okini. Lelo yo na okeli ser na biso si la mawa. Pourquoi na okeli mawa? Il y a des gens baotambusa komboli na ndenga mabe. Kozwa batu komema bango ba artiste o ba vanda ba souffrir baza sur na vision te. Koya faire voir bango ke soko komo finga ba artiste na télévision ou sende to côté lycée na biso si là a benga yo. Et puis yo même mutu soit disons mi benga artiste faut tala no mutu ngo memanga na terrain o. Est-ce que yemo kuna joueur? O ko place ça. Wala mams. Est-ce que y est tendresse tant on garçon là un garçon ça va prendre $5 $10 tant non mauve ana mwindu te e ba na te couleur ni wala mwindu te azan mauve parce que problème nan nga kokota ku te c'est un frère ou na oka passi ndinga le kaki ndi ba utiliser on nenga za bongo azama baluka taba nenga ba yaki no na etale mission les banditi suka o retenir ni émission banditi suka aboya tout aboy ba président Mike Lediches aboy ba président Bobo aboy donc aboy tout le monde tout le monde a ba petit ba gabana ba président gabana ba petit donc ça dit hier tout le monde aboy ce que je dis c'est qu'on a genre émission on a un responsable avant la télévision ta la mutu et puis ba insanité bazo bimisa na télévision on comprendre te ba bêtise bongo donc bando ça la sans tabou. Vous comprenez? Ça c'est ce qu'on passe na ngezanini moral o ya chaki na $5 après ça qui a ba ino na ba gene et puis moral o biseki so comme finga batu na kombo asila ozwa a bengi sayo comme jouer moi tanga comme la mams yo ba ko ministre kilti ibino bo kumisa mutu bo cha autorité morale ministre kilti ba cha bino batu bo lobele bo finga ba insanité na télévision bozo honorer to bo kitse n'était surtout se comprendre to se comprendre côté wana voilà et puis pas ces animes les malaisans ou yo régler ba compte na yo est-ce qu'il faut cha kombo si là c'est ça ma bende yango lelo mo yebisa biso ki ngam na boma océan te ngam na bebisa vie océan te biso to na besoin na alobi na TV mais yango ne loko bango babimba sala ya mission que président Kader a koseleke ke yem tout lelo océan so comment paralysé c'est grâce na yem tatambusa ekomboni mais make pa nganga tout wana ba lobby est-ce que c'est important nengo za bongo fondi misa biso na makasi ke yom to sala océan mabeti yo mo pendant que les gars na télévision lo ba ke vina ngada e beba naza na réputation ma benga tendresse na réputation ma beba siko olingo apprendre batu nini olingo la sebso qui fasse b que ozaka malamu pe lelo famille on séance ba déclarera omoni balobaka adage moko balobaka tout se paye ici bas o lono obuka ngo ta passé abuka te ya obuka ngo o ya lona
abukango siko biso tozana tege poto banda yoka yo ba bêtise ozo yebisa biso et puis moment oyo bandeko ba osala soit disant ba bibenga kaki ba chroniqueur ya sila ole bo sala promotion ya film bo se focaliser na ba bêtise ozo ba compte à rendre na yo régler on a combo ya ser na yo sila et puis lobo ba ki honorer ozo tombola et puis to lobela et to soutenir est-ce que bo soutenir dans les bons OK pasi nga na oyo kaka yangwana et puis mutulo wanga so mutabongo yina kunyati na tolo pona mona ngena wa joueur ati et puis na ebi gaza artiste ki yosko vandi boy oleki na télévision pona loba ben sanité ba papa ba maman ba olando na télévision o finga o loba ba bêtise donc le ba mwana na loba ki ba ki loba nyonso ba pesa ki po mona ke na émission na ba se contredit pendant qu'il y a le qui était aux océan na beach to ye na ye to ken na première ri place ba même chose nganga ya tourner tendance à tourner Joana za nganga yoka bi ekozale jongo ngape na mona kete me olobi uzala ki wana uzoma ba se contribue zema loba mo ba coach ki mais vu que zaki mayele te ami côté sina buzoba mo sans le savoir o ekange vini mobimba do basali buzoba penda bango na bango bazoba parce que papa singa na ko papa c'est à ça la sous émission tel le baraté comme on est zongi sous na pourquoi pour asala ngala kisabiso ki aza innocence asala ke lubu na mona ki yamsa yamba ke na lubu yazo lingala kisabiso ki aza innocence ki abebisa vie océan ti pendant que yo mo le na télévision ba ke vi na ngana bebisa donc obebisa no vi na omoko ana ba problème non spirituel ana ba problème amoureux ana ba problème belé papa wona ko tabendi mtakala mobile est-ce que mobile ni no vanda bena tiki moi c'est ko finga bana mibala batu aye bena faire face na bana mibala cheli bana mibala pe libaya na télévision ça ça mix non mix tanda ça mix ndeni siko des fois bon yo se ko vandi boye mais surtout ça là qui tour wana et lequel qui ba problème ba bi nango trop de vérité blanchi aux trop pembe ngana pembe ko mona ngana blanchi couleur te siko naza muta pembe tango moi couleur na ko souffrir te je mima na mona pena o eza rouge bleu pembe dona lo bango oh jaune on dirait ti na ko kati na ko souffrir te ko ta mix wande le mabe aza moi si te tam so aza mix parce que peut-être un mix et puis tu vas appeler race des fois ça dit parlant nga ina lo baka ki na faire voir batuke ba on ça la sonia culture na biso baza honneur te pour na culture na biso on dit maman moi c'est là voilà normalement les loto lo bango les loto ko mona ba pesi message moko non aux insultes on dit esimbité c'est na biso sila lo bien na kimia slogan ezaki na kimia nde tokosa nini tokomata siko oh bato bazaka pemene pourquoi ba olukile kimia te des fois na ko momi tuna ba question on se poser ba question asepelaka nango azaka d'accord nango pourquoi so kokoko gérer bato wana te parce que lelo c'est choquant hein ba osala soni boyaki bokuta ki sera na biso na betaka ba 100 na ye bo baxelini oh so ba bando baxele promotion makasi normalement fa betaka 1 million siko au kita to mata imagine toi place azaki obi ya kiti nga zaka pembe ba 100 ans ezaki na jour moko lelo za isuki pour la akiti makasi mais sérieux obi que combien de personnes ba komelenga na émission to salena nazaki fanatique ni na sepela musane mais vu que ba senzi baza tout autour na ye yango na longo na tala ka subilo koneti o kabula énergie na ba senzi ah mais sérieux mutu ko tanda senzi abenga na bango au moni problème ezanini a lancé message tam so ko kima so na lebi na sala vidéo le roi Belva sala vidéo et ça la nini et bimelandi mais aluka mania mso ko régler bango batika otanga ko moni na buzoba ndeti ya régler ba compte na ye so che comme ya ici là na problème ni oyo régler ba compte no kade et tout ba kombo ba to finga oyo kota kombo sila poani po ba tout temps ba otala bo ba mona yuti ba mona sila est-ce zo fingi c'est to zo honorer OK ozo ko ba senza en place ba okende lelo mambo lobeza tellement ebelé o ba vanda fo ba lobela yanga suna ba droit de réponse na lobela ni promotion à filmer na lobela ni combat mais pour na ebike ba droit de réponse moi ma ele langue zala siko bango bo sangisa mambo sila bo sangisa ona mamunini bonu ko to kende wapi et puis lelo yo omoni nga na vanda ba no tala lelo yo tous les deux cas avec na rankine bino peut beta bandika bon ba beta bandika mais au moins bino boteki star na bino oyebi ke boteki star na bino ça mon mère na ndenge teke ko kubi c'est puis na bona ka pembe mais razakso mo leza bino lelo bolakisa biso ke belle vie na ndenge logique to kotanga banda théâtre banda na tshena nga o ba kusena wa ndoko makala te na
na chaîne na YouTube. Banda bandi chaîne a commis plus de 50 films au ngana yoki. Na yebi na chaîne a plus de 50. Na décortiqué. Au moins na na mwana mobali moko te comme ba film ko leka ye. Ah ça te. Au moins mwana mwasi mota comme ba film ko leka ye. Vous comprenez? Siko les 8 mois sont tu te fait ta rapport nani. Yebi te. Ba to fait ta bino basi bo ba te pour bo fait ta les 8 mois. C'est journée droit de la femme. Izarani. Ko célébrer la mwasi non. Ah j'ai mima. Ayo lo baka Izarani. Pour la yambi on expliquer Izarani. Ce que problème ezalaka nini? Eza droit ya mwasi, ota mwasi que mwasi aza capable de sala mambo mobala osala. OK. Vous comprenez? Ce que les Belvez ont la capacité wana boteki malgré na saba rankine mino boteki que Belvez a monté mamnene a soutenir batu a sunga batu. Vous comprenez? Parti boteki malgré na saba crash wana. Mais ce que yebisa bango biso bango côté na bango na bateki produit na bango nani? Ya mafinga. Balaxi biso que lelo so komi célèbre batutu ba oyinao. Ndesi la bisalo batutu ba yinai. Oh, ntanga na za mabete. Bino nde bozwa ba rankine na bino bo sangisa bo kola ngona vie na ye. Nde beaucoup mo laksa biso ke ndenga za bongo batutu balinga kete est-ce que yesa le succès ko leka batutu bozo apprendre batuni na mutu ti eza aigle numéro 1 mutaleki azate yimta koma ba filme ko leka yango mamu fe basala yango na aza Kardashian ateki produit na ye yango na produit na ba teki yango na bino boteki produit na saba clash bo laksa biso ke muta akomi ba filme belé muta sali musani oh bango bazena message fe ba yibisa batu oyebi ke lelo ser na biso abanda théâtre liboso ya Belleville liboso ba pechango oyebi. Non qui va bien na groupe salongo so yinde yoki bayambonge voilà na yoki siko ba biloko wana nyoso tout temps banda théâtre kala lelo yo muyombe gauche kasi siko yo sera na zali c'est la mbonge mbonge ba bébé soudati ya mbonge loba liloba ya suka voilà ce bébé soudati donc c'est que même ça génération mona souza ya ali yegutu babi groupe salongo mam c'est ça mutu akala za voilà batu fa bate ya batu nini lelo génération montante o ezo ya batalisa bango ki sila abanda théâtre kala abimi na retard baleki ne babimi pa vaye basali ba succès ba pechanga basali ba po ba na théâtre na simani mais lokola maintenir kaka musala na ye espoir ezalaki lelo yo aye kutana asali pe succès akuti ba belle vie o ba komba s'attendait te ke lo ba kokoma pe na ba chaîne ba komi na ba chaîne ye pas eu chance wana leki wana mais aye o chape chaîne ele lo komi pe na visibilité OK mbango aleki na belle vie TV lelo pe lelo asali pe ba futaka pe mbongo na belle vie jouer c'était pour nani parce que lelo pe asali chaîne na été surtout se comprendre et un moral au bowling ngabo stimuler génération montante pour faire voir bon que espoir eza parce que bino bowling ngabo talisa génération montante que ndenge ya bongo so salika succès pas ba union batutu côté là mais quand même côté na tamba ben on dit mokoloto donc ça veut dire que non qui ancienneté ya mams ndenga banda kala kala mais au lieu que belle vie o ayena simana ye abana na chaîne na ye mais ye mams da banda ko aleka na chaîne na belle vie ils ont réalité à vie tanga bina na sila ivoirienne ayaka pe ko sala moi bablo na comédie théâtre comédie nini majabu comédie wana ayemba kabinaka omoni moral eli loko bango fait ba pesa message fait ba pesa ba fanatique qui ba la sa génération montante qui c'est-à-dire toyi kampi kuna musala oyo bo désespéré te tala sœur na biso place bandaki na place a commis ta place le la commis to bengi aigle to bengi na titre non surtout mais ke boya ko la sa batuke ba ina ye pas commis na succès succès éternel les athées batu basala succès ko leke baza pour faire voir ba génération montante que beaucoup ça plus que ye pour ye pas ça qui na espoir andima ki pete ke alesa kité ki animoni ke bande ko ba ina simani basali makambu basali ba kombo ba leki mais yezo persévérer kana musala lelo ça peut quoi ça ça dit message au bande ba lancer batu bi ke ana mambu ba ko lobele ya bien mais ba lo ba te ba mo ke kala fitili ba ba ke na fitilité ko finga salité ko continuer ba des autres mais aza lelo oyo aza honneur oyebi ki aza honneur nga na respectera ba sœur na biso wana basali honneur pour na biso génération oyo ezo ya lobby ba okutala bango lelo ba obeta tolo lelo nga pe loko koma la patron na lobby exemple ya Belleville lelo koma la patron na style lelo koma na chaîne c'est ça boyo otika ko mbrie population boyo mbrie batu lelo na ka souffrance to comme na na ba no pe na ke tozana ba idole te mais na net pe Belleville film ya auto ko sala aboy was joyeux azaki policier nani na armée suprématie sous les drapeaux et bah tout les kebele sous les drapeaux et quand jouer qui rôle oh nani a jouer bravo il a ça un plaisir ya mwana
biso tout est qui a habité ils ont rôle moi mbalo jouer yango rôle biso tu es parti fort ya Belleville azaka triste allez la kamom te mentionné kolo bato ebeli Belleville yango wana mais atekili biso le kolo de biso la biso ba capacité na na ko sa appelle le neti garçon mo rafinga ke tongo midi poko a jouer ba rôle ba ta makasi kaka ba moi sécurité wana Belleville sale les rôles wana so yo moi ça jouer nini pour ça Belleville sale ngombe ki to ko le film professionnel Isco a joué ni. O joué ni, bon ben on colonie. Azès na rolte. To benga na ba chroniquer. Ça dit Belleville a capacité na jouer en. Et puis amba la liboso fi na théâtre jouer rôle bongo yebi. Ah, yo pso am to maboke se olbi solo. Ndi ko tam théâtre boy, au lobby vraiment de muta liboso Belleville. Yeb sanga nani? A jouer rôle wana. Ndani. Na maboke na biso nani? Mais même c'est pas jouer rôle moi bon petit. Ça joue té. Différence ya mam Cézanne, mam Cézanne muta show. Likolo moko. Si la muta show. Ali muta likolo moko. Voilà, si ko passe comme yango moni batu faut ba sala effort. C'est un biso art talentueuse et puis ils ont la capacité belé. Mais n'habitez les lots au monde sur le bio. Ngape na komo yoka ngo. Sincèrement. Dieu atkanga na mo rôle ka mo ba moko. Ba hotel c'est biso qui ndesi la za lokolo moko. Rôle motema mabe. Rôle moko chaud. Oh. Tant que tu es artiste, tu as grandeur artiste. Bon, tu as il faut varier dans le rôle. N'habitez pas scénariste ou comédien. To ezara yemo ko imposer style wana kaka parce que les autres souffrir surtout que dans film professionnel au monde pour biso ba comédie to souffrir les autres to jouer na kombo banoko ngoma na kombo no je t'aime tu ko fera na kombo mais na film professionnel on a joué to jouer film mo na jouer na kombo Jacques. Neti ozo le kana péchant amoni mwinda na bo ba changer ba comédien ba kombo na on travailler et pas Megan muta a réaliser mon Megan ye ko lingate ba lobela mamni mais Megan tala film a commis péchant amoni mwinda ba kombo changer kuna na travailler en agence ya na groupe Minzoto ya Megan kuna to na film na auto jouer na kombo Jacques. Mais je t'aime. Jacques est un personnage mususu. Tout le film est au bas d'un combo mususu. Au moins qu'il est sous un peu artiste, quand on va monter la couleur mususu, quand on va monter la couleur mususu. Na yébité tom mususu na maboke tous a limité dans combo moko. Et était que bah t'es star na bisoté. Asa valeur ya mboka na biso. Oh, un jour na vanda na commis film mo na Che Cardozo et côté pas maswako. Sous livraise. Cardozo bat momone Cardozo tengsa misu ban maya misu bande bande la film etina soko biso tebi Cardozo mta show. Na osa la film mo na che fi ya douceur na biso comment incarner. Ah wana za artiste. Siko voilà. Mais boye siko muta bongo so ba yebisu Cardozo a jouer ba rôle belé mais beaucoup chape ke beaucoup chape ngena saba tout mo boye. Oya za so yende nini. Vous comprenez? Oh to yede ba ser na biso. Bana mambo belé fo ba sala. Vous comprenez? Ba yini donné babo ba limiter petit ba jouer ba rôle tout. Voilà. Si vous bien comme c'est grand. Tant que comme le vérité comme bobo ya mutu. Mais ça on a besoin de capacité, de talent. Mais besoin exploiter bien té. Ce qu'on ba kuluna de la presse ne faut pas le ba mangambo. Comme ça exploiter bien. Ndanga ko ba fanatique té. So na sepela na ba jet d'artère, ba jet d'artère ba ser nanga. C'est pas dit na ko ma jalelo. Ngana ba problème ba $10 ba balandanga na té. Ah, pas poser le mabe quand même. Oh bah pesa ba $10 ba ke no film là. Non, de yango ba ke no ba totu ba tendance ba kukuna ba famille ba sala ki jalelo. Ko le mabeti. Mabeni no. Tout mabe parce que na kati wana ba ndeko musu baza mibali baza wana parce que na de part et d'autre. Kula ko ba tenati côté famille bota. Na lo ba loko moko. Ah, tout ba bien te. Zana isolo mo na lo ba loko moko. Koza la fanatique ya mutu za mabeti. Nzamba sala biso tout, atika biso liberté à choix. Na ko iso ki na sepelaka na ser na biso nda jouer bien. Mais ce n'est pas dit que na komi mutu mo fona ko finga batman mouy. Ngana lo bela plus bateau bazala ka déjà. Aye ba do mouy ninga boya bo. Mais na clair bateau na bonga lo bela est-ce que na ngambu ya ser na biso si lobi ki na bateau ba lo bela ka epe ba lo bela ki dans les bons. Net nan. Ndeti falon. Bitodi. On comprend. Na mona ka finga bateau te. Ça irsi pechanga. Ti oh ça là na bokiseni. Falon teti là. Na mona ka lobelaka ser na biso a lobela produit ni mais ate ki fa finga Belleville, fa finga artiste non na mona ti. OK. Alors ba clair que produit na nga na valoriser. Mais on finga te. Parce que pourquoi ba kuluna de la presse wana kaka. Ba beta ba 300 vies na bango un cas na bango ba ko molela ke oh non ba signaler ni bato ba yebi no ko ba insanité le ko finga. Bato ba ya ba créer ka buzz na matanga. So matanga mo eza ba sepeli. Yo mo na teke bango zalaka moment où boko ça la promotion. Ya star na bino film il est quand même beaucoup de insanité ba base.
bafingi boye bofinga ya Nicole bosala boye beaucoup de sujet boye ça fait mal et puis mutu roi ya Nicole na mboka na biso et ceux qui mboka na biso za qui bien organisé ya Nicole za batimo fa ba pemisa bango gouvernement futaka bango. Je te dis vrai. Nazolo bano on a bien que la gomme. Mutu mo ba souffler mais là comme moi le bango dédaté. Continue non. Ou bien ya Nicole nani? La gomme. Ndeni si la raté. La gomme si la raté. Obo bimisi li papa mo bondo so yini bo mona la gomme za. Bo mona la li papa nele mais la gomme za la ka. Surtout ya pembe wana. So la tsango tigo. Yo la ti ba mo bondo ko leka. Tigo so yini. Sikoya Nicole abongwa sila ngala te. Mais tu parles de Nicole na olekango te po ko échapper nga et le moto lekana abo na matanga chaka kongo. Kasi yango de pesinga siko kanda na vandi boye. Tango ya Nicole osa théâtre. Tam so tendance au suba na mbeto. Ko suba ndeni? Otale na kale so suba bébé. Ah OK. Parce que c'est on a na tala. Et puis les lots oh no ebisa yo nga lobela ba valeur. So za valeur to za valeur te no lobelo te. Et puis ba sensé nga lobela ba honte. Ya Nicole ebakata so le kana nzela bo bat ba bengi na kumbone ebakata. Ba bengi ebakata ko. Et puis ya za na succès te ke esuki na YouTube parce que ba tu so ba succès na YouTube na so tuni bat na kinya. Botambusa mi komba la na kinya botuna ka ba. Aye azana ni asali nini ba mitu ba yebi ba ba na monte ba koma bala soki banani oyo ba mama na ba bolimbisa ba koma musuna bo tanga baza banani ote ba yebi ba honte neti masa mo tuna nga oh akoma munene akoma bena mbongo mais bino bo cha star leki batutu kuna na internet ba oka moyi ana kini ba yebi na monte bo cha micro balade na kini place bo mona bena ki bantu mususu ba système ba musuki kana nini mais bo che ba ba star mais mutu roi ya Nicole bakata to tambola na ba artiste musu bo le kana nzela ape na kombo. Mais bamoni munene e bakata ya taliboy e ngate bakata zate mais bamoni epé mais bo bengi siko muta bongo bo fana na télévision boy yo mona moko boy obandi ko chrétien te ba côté leka if selon que non il va manquer ya Nicole avec non ko filmer ngata po ni if pa na il va senga ki pardon filmer oté na pe na tine et c'est na posa pe ozo na pe na posa filmer oté Nicole mais comme ça manquer Nicole me respect. Parce qu'il y a Nicole Bakate pas tomboka qui mais la moi il va rectifier qui malobango. C'est pardon. Parce que bino pendant que vous ça la promotion il y a film et continue chaîne mais vous vendez les gars. C'est bon balandi la eh oh Mathieu tu fandia tu bouger tu za bon batala les gars kuna bolo belango ti. Il y a Nicole photo respecter na mboko non ba no gouvernement na biso so ezaki bien fait bando footay. Parce que la génération na ye na ebité ba massa ba bana ba théâtre M sur le ba kota wenze ba msu ba bota non ba tam super na vie ko ya za ba bunga. Mais l'homme maintenir succès. Et puis succès yo bimi lelo na YouTube so chete mbi boleki bo comprend pena na legina star star ni ba ka bongo bo manquer ko te yo na bi a mutu mo be gouvernement fa futa kaye avant de kimia a jouer les sous-té mazwa salaire chaque fin du mois ya gouvernement abanda ko coacher ba génération montante apesa ba moral apesa ba stratégie pour gérer succès mais ba finga ka ya Nicole te ba finga pe ba ma top Kilo Congo. Ba finga tout le monde. Banana. Marie-Jeanne Kouba mon papier donc papier Marie-Jeanne. Oh mais ça qui ba kuluna de la presse. Non, ma fille quand il m'a cassé l'internet franchement. Kuluna de la presse, nga no baki déjà. Opération c'est des abonnés à la chaîne na bango parce que ba croire que baza ba star té. Elengesi ma fille quand il m'a cassé. Beaucoup qui théâtre était beaucoup soutenir ba artiste c'était na pese bango ba conception. Mais de vecha ko ngazate ko papa yo. Te ba ko répondre ba bioza nani pour pesa modèle toi tu es qui yo za nani ça na théâtre. Nation sani na théâtre. Ba tuna ki bon ba bioza loko té. Na la marambu na sali. Ya la mampe na salaka. Ngai nde naza boye ba yebi nga na kombu na nga je t'aime na logo. Ba bana logo ma finga. Oh, na théâtre ba on se mona ta film moko. Pour cadre apeki nga vi mukolo ebelo ko sala la bana mki on a ba maîtrise. Na ba maîtrise. Na question mo funa tuna ka bo limsanga relation ni oboza. Pour na okiongo trop. Une 7e baga, vous avez une relation. Oh sérieux, c'est un petit frère na yes. Ya mo samba te. Ah bon bon lo baba zwa bango baza ba insensé. Yo mo mobala kanga photo ako kolongo na mo sa miti asangisi yango. Photo avec montage. Sikoyo abimi pe na ndako boy mosi mo na benanga mobali nanga mutambinga akena osangisa photo na mosi za mosi ape mosi lwanga. Bino bo comprendre te bato ba mambu. Est-ce que c'est important? Je t'aime. Tika na ko bakanga na iboti da. Ibokanga ngwapi? Bana musala makasi fo basala fo ba vanda penda batala moni lelo obi lelo natali na domaine na musique mère na biso mami lela oyi ke fali mutazula ka visa ba lobi ba rectifiant
Bon, ils ont fallu. Atibia Biazaki n'a visé il y a 3 ans. Voilà. Mais il dérangeait était qu'il y a quelques concerts à Fali et qu'il y a Ferré. Mais là, ce que ça m'a dit, star à Minene. Bon, tiens, mamie la ram dans Aliboso. Pourquoi mamie là? Parce qu'on a côté la besoin maboké. Est-ce que bana on a des babongo? Attends, moutna ba kumisara. Ba un jour ba rêver pendant au chassi la micro. Bon, tout n'est question ni. Oh, c'est dans la question tout n'est. Bango, est-ce que rêve na bango? Na kena ba star à Minene msusute. Star na bango ba kumisara. Un jour, ba rêve après avant de venir na plateau à chepe micro. Bon, tout n'est, na tout n'est pas question tout n'est. Bon, tout n'est. Bon, tout n'est. Destiné. Ndeni a se maquilla bon. Ouais, bah question bon. Il y a ba question mon terre à terre, ba za chronique. Ok, n'est pas bloqué na. Bon, yo bi seke indie yo. Au moins que baba tente banana ba so. Yo de Kardashian na biso ya RDC ne pas ba robe l'attaque. Ba question ça. Ba question ba tourner. Ça dit ba yeko la kosala musala. Au moins musala bossa eza musala batamayele bato au moins musala ba ba vaut rien. Et surtout les longs na yo kaka passe moi sur na télévision bo na vision té. Les longs mo na teke les longs ministre to comme na premier ministre moi si. Il faut choquer bango. Moi Judith, mes respects. Il faut choquer bango. Asa moi si le roi ngai, le roi bisonio surtout. Ndenge nini yé. Faut pas passer pouvoir wa zana. On sona tanga na. Regarde moi ça moyelo avant na bena sona tanga na bilo na zata grande dame. Parce que yo continuer à vivre na yo na mafinga kana ba insanité na la télévision. Et puis ne baza bongo, est-ce que baza modèle pour la société biso to za ba éducateur, to za modèle na société. Yebisanga. Si la bisalu obuno bozo kumisa, c'est un artiste. Artiste ça le enseignant à tout biso ne toza bomusala biso za musala mon noble toza capable de côté même président de la République. Vous êtes éducateur à masse? Mais oui. Bino biso toza éducateur. Voilà, merci beaucoup Exode. Telanga ka mo ba audio oyo to comprendre ce qui m'a mo Blanchard le baiser à solo. Tiango pe otozonga. Anima Kwakala a simbio une semaine na kufa te na sala triste. Na ko kufa na yams. Sia, moi mobile quoi PD. Alors on a moi si donc on a moi si. Donc ane quoi il y a pas asa moi si na on a mobilité. Na on a mobilité. Ah moi si a mobilité. C'est ndem si tout monde a mobilité. Asa moi si a mobilité. OK. Yo on a mobile. Non, on a que sexe mais on a nga biso to na mabolo. Asa mobilité. Ototi. Ah mobilité. Makambo ba lo yango ya kabisa. Asa mobilité. Ah, mobilité? Mais il doit avoir mobile. Ah, mobilité? Papa, soko la banque pour comme quand on t'a ça va mal et comme il y a un rayon solaire. Et boss on a azona serma kuluna bango azo zinga bango. Azo zinga. Donc il y a un téléphone au début de la Gabriel. Il y a un monde qui a côté de Kamango. À bon à côté. Et ça qui est l'autre. Et ça il y a des gens qui ont respect des mots pour na ya na ni kanto. Mais na moi pas ya ni kanto azo mona au pikiseki. Donc c'est que to kina ngubu. Ah, mais c'est j'ai un TPC. Kanto ka no kanto o akenda poto. OK, ah oui. Ozo mona. Il y a beaucoup de les quoi les que tu as beaucoup à Paul. Ane makasite. A longo la Paul le Paul le comme que là on sait maman mo na tournage grâce à Ebi. On peut comprendre. Ah makasite. Voilà, merci beaucoup. Voilà boki audio. Boki d'avoir waneza nani. Eza ya Gabi Bolembo Charles. Audio on a tia ya Gabi azoloba. Liboso taki miso lobi na tie likolo boye na tie likolo ba moni ya kati kuna couleur nango mais touro ya Gabi atangi eloko na kombo nango na tiki bilo boyo ka ngopo ngam na lobi yango te muta lobi yango eza ya Gabi ce n'est pas moi yango la tiki bilo boyo kango est-ce que ndingo lobi ke bilo ba comédien ba théâtre bodo ba éducateur à masse mama loba o ba yoki Yagabi a maman bala mi balé, Yagabi a une famille, Yagabi a star, Yagabi a icône à théâtre. Na tel bablo ko tongu ba kunani ya jani fa ya kufi, bablo musu basana ya jani nabi. Oh, mais Yagabi a combo. Parce que biloko wana nyonso par rapport au bika éducateur à masse. Na makambo Natalia. Et oui passe na yoki. Otoyoki. Dernièrement, tu sais, nous sommes tous les gens Gabi, nous avons respect belé les boussois parce que c'est un grand nom, c'est un artiste. Vous comprenez? On a un respect belé, mais ça fait mal.
koyoka biloko boye siko tomi tuna bango toza modèle na société modèle yango est-ce que biki lelo oyo mutu mo abenginga tuninga nazo comprendre te ya Gabi eza dépression to ezosala nini eza nini abebi bato nso bakomokanisa mabe parce que yo oza éducateur oyebiki ya Gabi ndenge aza na baidole ebele ntoto avenaki nga na banda théâtre ta mosu na tala ya Gabi siko oyebisa ngai est-ce que oza sous modèle mpona bango est-ce que genre vidéo wana oza na mwana oyo akoli akovanda na mwasi na ye to na babokilo nde bamona mpenaki ebokilo mwana na biso yeyo oza na bakoko noloba kovanda bovideo balakisa ye mwana ne mama oloba bainsanité boye siko toteyaka bato na télévision nini wana tu ekanda ya Yams nda bi Yams aza lokwa ya za sexe mona atenko mwa sexe yango et puis alobi na sima na ye ebisaka bamai esalaka kanda yango ndenge nini généralement tokokoma na niveau mais c'est pas normal. Oui, mais tu vas dire, ah, oyo, tu coutis bayaya, oh, bah, enseigner biso qui TV maïtsara, TV kitara. Oui, à travers ma vidéo, ekiti yana biso. Akiti, au monde qui est comme il passe, bah tu vas benga parce que va on non le la vérité na qui passe. Est-ce que les lots sont mis tout dans nos questions? N'enga zora part ya ser na biso sila. Est-ce que sila rova na plateau? Problème ya Gabi. À côté ça zui par na epé bo aleki na télévision ça ba insanité. Ta lobby qui a ça lobby qui ya za abaku. Peu importe ça libre. Les opinions na yé. Ya choix na yé. Mais ce n'est pas des questions à baku, il faut qu'on l'accepte biso que ba baku ba ben poli. Par là boli ngo boté ya biso ni ba baku ba ben poli parce que bato ba finir la sila, bango bato ba finir atongo midi poko za bato ba lobela sila. Parce que ba caractère délai ba des fois ba fille à mungwa ba impoli ça va neti bolinga boza modèle na bino sila asa muta mafinga na omi tuna ba question jusque là asa muta mafinga afinga ka cc o présenter biso face mususu to mo mituna ba question ya finga cc pourquoi faut zala ka ngambo na mituni sous question ngana chokara bato est-ce que ini do revendre pendant la télévision de bamambo pour soit puis nous moni benange ini deux pas artistes tout ça la musala mona est-ce que on la télévision de bamambo ya Gabi et pourquoi ça na biso comité boy tina mutu na bango mida kokita sala émission ça fait mal ngana zo te biso mutokolo bakambo yo kolo bakambo na niveau atakanda ngweleki atasuki pe ya msanga salio nini okoma bongo te oyebi munoko elobaka to yango sumukaka trop eloko ebo bandeko na biso ba sere na biso musu ba $10 ba $20 ba pesa bango pour les kana ba émission te ya bongo te te siko tongo leki oza maîtrise au lobati au fond ba porte musu ba musu ba ko manquer te ba manquer mais ça na maîtrise de soi est-ce que ya finga ma ko leka Belleville internet to ko finga ma ko leka sila na internet est-ce que Belleville leka finga ba insanité bo to sila leka finga ba insanité bo bana ko tema kopalité bana mai na makila lo royer mais pourquoi faut zalayer on aurait pu sauter artiste et comme Sony et puis aux maman ce qu'on a makambo to président Masuma lobini asalani boza mikolo ba mangaka président Masuma tongo midi pour asalani ba bakukuti président Lombe tano kama kambo bêtise to comment senga na ministre nani Christian Bosengi azu biso limite ya bato boye parce que comme Sony ya culture na biso azu limite bato boye ya boye mais sinde ya Gabi na azu limite ya Gabi mais oui ça santa pour ozo manquer ya na TV non sala omoni lelo mambo komo boma biso Sony to kufa na Sony olobi mabeto betelo maboko non faut pas encourager ba bêtise na yebisa ko dernièrement kaza ya na biso to respecter mais tant wasali mabe faut to loba o eza Sony en pesa biso izata ba leki ba yele lo ba finga bo mais yo siko ya yo finga bo yebisanga eloko to ke la ngo Sony eloko biso basi to bomba ngo lelo ekomi nango ko samba pona ya Gabi autanga nango ye mupoza nango ata babike mongo azaka na pudete ya bongo te bongo pe na mongo na ko loba ngo te apomo le ba o jemo le bele ya aya na ngai makilele ka aiza ya Gabi mongo lokola nga betanga selo mo ya Sony mais non parce que comme ça biso bata théâtre to komisi théâtre lisusu vous comprenez est-ce que pour azonga arrêter ngo ah mais oui on a ngai faut les casser na communauté ba dirija kete esoka lobi abanga ka pe mutu te communauté o no surtout batala ke oyebi ba fani o batala ka biso nga na respect na bango to futa bango infronté a chaque connexion na futa on chaque fin du mois ta musu potala yo et puis fin du mois tindi le code to pesa bango le côté oyebi futa za na respect na bango parce que bango ni batombola ka biso ce ko tongolo ka na télévision o lo ba insanité o manquer bango no surtout ba fanatique wana o respecter bango te bango ne basala pour lelo beta tolo ke na star bango mais ba fanatique basala ka biso so ba otalo to mi beta tolo ko za star
soit disant to mi benga ba star wana soki ou ba otala ote ba consommer to mi benga star mais pourquoi faut tous en respect na bango te baza wana ba responsable baza bana ba bana tant tu vas sepelaka no siko yebisanga et comme lelo passe le kotala ba artiste parce que lelo muyaka moko afingisa ba yaka tout asa artiste et puis icône tatu au niveau icône mais on dirait moko muye ba place na été oh il va place na été na communauté il va place na été na société au azali il faut comprendre les grandeurs na ye et on va tout faut interpeller on le logo ça ba ta maboki be ba tu ba croire que ba star ba no ba star te et puis parce qu'il faut en avoir conseiller pour monter dans le conseiller que non ndeko auto salima be pas le ba na bongo ndi ba obanga yango na biso ba comédie ba hypocrite et puis ba misunde ba bongo ba roloba te ba fanda ka ba tonga ba mo lingere ba boule mais au moins na oser na nimi na nga bubenga nga poli mais na ko manquer ya non nanti na télévision na ko manquer te mais na ki passe na ki soni parce que oh ya lo ka muyaka mo afingisa ba yaka tout so ba afingisi bino afingisi tous les artistes vous comprenez afingisi tous les artistes ils ont sonné pour na biso siko yebisanga bo yebisa batuni to ba éducateur ba artiste il faut ba enseigner batu siko biso faut artiste so ko ça bêtise il faut enseigner biso ba ninga ba collègue il faut to enseigner te tout ça ka vice versa ba fanatique siko ba fanatique ba ko enseigner biso c'est que to tika théâtre ngo après les gars na télévision incarner rôle to te ya bat na ba rôle na biso siko incarner rôle au te ya batuni elonga sepe ka bika ke non à côté film pas belle vie à rapport à belle vie et là on a les canaux quand donc il y a le quoi qui a gabi na vie na yo belle vie après son bongo au côté les films donc faut que y a gabi pe na chaîne na a bien appelé belle pas côté à côté pe film pour ezala ba ko ba artiste te za na ngoko bongo te aza sœur na ye aza collègue na ye mais biso to le plus ben sanité aucun jour au monde si la vaine plateau ba tout ba fingira ke ba to na vandi penda boye ndeni yo finga kingani ngape na côté a sala moté school po ya za spécial ko leka bango ça que bino bomi ba obozate comment comédien botika ko za mikala ba collègue ba comédien Jemima ngani naza boye na biki naza artiste moi ma ambassadeur biso ba sala ngape na ko sango ko leka bango nami yebi parce que moi je suis un artiste au moment ko pepa langa ba ka comme famille bota baba bololé au commun yango siko le mal communini beaucoup mo laksa biso ke le roi ser na biso si la banga belle vie ndeni kasi. Par là, pourquoi ils ont chroniqué plutôt. So yambinga invité, il faut bon traiter la famille. Tant que cadre à lobby na télévision qui sert na biso Bellevue tomboli théâtre, mutu to lo bara boula pour na Bellevue, ba on faut ba ya lo banzo ba s'attaquer. Pourquoi bo lo bara qui a comme famille bota comme muta Bellevue, bo la sa biso ni que si la banga Bellevue, to lo ba bongo. Au monde bo qui ta produit na bino, bo teki na nengini. Bo la sa biso qui a faible. Au soir lobby côté na bango, je ne pense pas que bino boyo le kabotaki. Pourquoi quand ils la bango ba kuluna de la presse wana so comme tolbika moula mo Bellevue ba ba s'attaquer na e bola ça qui c'est na faible makambo le baiser belé mais faute de temps en tout cas la pesi merci parce que message tout au lobaket et ba yo canal ba bo so da comédienne YouTube et pesi mutno to acha opportunité aux mbongo na YouTube ole ko ya ko fanda o ya ko calculer Bellevue o calculer soit des comédiennes songolo pakala ça fait mal ça la filmer comment filmer no benga ba comédienne. Enfin, maman nanga moko okinga bona ya nanga to utane groupe moko ayo kinga penda bengi barte ba osa filmer parce que tout nanga se filmer pour l'émission ya Ernest Etumba et fungole la chaîne comment monétiser yanga comment ça va filmer j'ai mis ezé loko fa ba coach ba artiste oui bi lelo ba mo sala ba effort ba ça ba artiste qui bo comme limité faut les kaka pas si là to faut les kaka pas Bellevue pour ba mona yo bien sûr les chaînes minene mais faut faire voir artiste ça limité tout le monde ba chaîne YouTube musu ba ça va tourner ba sala spaghetti etalama ce qu'on a talent surtout nous avons payé au comme limité comme on a raqué na mo réveil yango monique ba comme na sanité ba payer $5 aya fini de connaître artiste a fini de connaître pas côté la quand on pas bengi moi ba bengi tout fait carrière non faut faire voir artiste qui bona ba talent bona ba capacité oh bango ba sali bino boko ça plus que bango ce qu'on ba na ba kirimo bo ba vanda ba la ça ba to ke ba sous-estimer ba la ça bino ke beaucoup limité faut bo les kakara ngas qu'on a faire voir artiste na c'est révolté bango non donc non na bono excité na ba artiste bo la mo ko beaucoup moins limité to comme on dirait ba tout monde to monter la ka bango eza logique yo po ninga sali bonga na mai na makila ya blete ana mai na makila ndemo ngana yoka siko ndeni ya sali mambu yo ko sala te to comme faible d'esprit comme na souka blanchi ah o lo ba kitoko pour ça continuer mais télévision ezaka obengonga c'est une partie remise le quoi après toi na YouTube ba makambo za raté na roluko le sous on en parle
nga kota pembe ndeka na solo pembe nga pembe na rappel hypocrite na solo mais aux appels makasi ndeti nini beaucoup tellement pembe moi babaga pour mikolo comme ka beaucoup tellement affrontement na yo so mona na beti biso bana matete wazeko fina biso wazeko ba moi matete bakani la kete so kanene na yo lukoto 600 ka pona edingwe et no yo lukoto 600 ba mobosi ko to sana so na kimio bando kanela ngaka biso bana matete zaka bongo voilà no so la bona fignoti so ye no la so ki matete biso matete zaka na deux catégories to na ba maître na ba contre maître so za maître satan de kinga na komi contre maître so za contre maître satan de kinga na maître ikinda bongo vous appelez ba aide ni te biso zaka na maître na contre maître aide de l'homme l'aide de l'homme c'est Patrick Beckham wana Patrick Beckham na ba culture matete mona matete bota mara ayebi moi mouvement aïbo bamba moi libanga on est sur critère na maître na contre maître. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que bateau tout botali biso bo sepeli fallait kana luka blanchir je t'aime parce que maram na tala ngabi non mutako sola nga pembe mambo zaka je t'aime bateau so que non moi ba contre voilà nous sommes arrivés ba retenir ni na passage na qui a gabi az ale kasenga pardon parce que kusibino soni iloko ya ser na biso ya gabi ko buka na te ya oza ya na biso na respecta ko mingi puis na beaucoup de respect pour na ba limite belé mais so na leki na télévision na biso message ko buka na te ba fan yo ba sali yo poko mabongo wana na respect fozong c'est la bango et si faut senga pardon ezaki yumate même bible c'est biso le pardon c'est une puissance qui libère ça dit ena ba tumusu ba kosa pe na kwiti ba comprendre épée oza libre albakadena kwiti te na pesi ka exemple mais à comprendre que tous un modèle et là on a interpellé conscience ya artiste nion surtout artiste to se révolter to tombo la culture na biso et là d'abord faut to lukanon gouvernement na biso à reconnaître ba valeur na biso tant que artiste parce que aussi il faut pas parler art na Congo ba lobela ka secteur à musique et non que ba comédien et mais biso moto mi comme ça d'aba superstar ngana danger ngana danger le ki chukuma o le ki Regina ozana nini osombi nini osali déjà nini ça dit toi na mambo belle photo sala tous avoir conscience to tikel ba parvenir na ba sendi espace to tikel bango donc to tikel bango na terrain ba dominer oh biso to zongi sima mais surtout se révolter ndeto bando bengana déjà ba sendi na cop na biso théâtre bino pe na chronique bo bengana la biso ba senzo boyo bebisa musana bino bazonga ba mopono bazonga ba kuluna et ça la biso bien théâtre na biso ekende moi likolo ça dit to zongi sa culture na biso parce que lelo théâtre na biso ole mata et zongi na ki ku ko pena ndaka ba mpuku poso to che ghetto to ko tchanga na moi français studio théâtre kufi to zo conscience bino ba comédien o ngani na so la pembe soko vani na ko mo tongi nga to zo yima oza parvenir ezalozana kombo ezalo yebana oza parvenir parce que nous défendre musala o ebokolaka yo o musala ebokolaka nga o ezalo mesa na biso ça dit mambo ko faut soutenir nga loko bino boko loba tenga na télémito téléma na lobaki opération tous les artistes ça la vidéo que bata mafinga bo se désabonner na page na bango ba obanga tisiko yo kutika na ya mayo lobi ko jeu na nani na te po comme défendre belle vie to comme na ya mayo vela ngai wana vela ngai yenga na ndaka wana vela ngai mambo yanga na mayo bakota te wana vela nga donc ye te ya mayo Kader abuka kipe mwana Kader abiko oyate mamba Kader yaza baku azali libre sala choix na ye ngasi go naza indépendant ya mayo bisanga mambo petit na ngai ya ba parole kizenga joueur rôle ni tika nga ya mayo vanda kimia wana vena nga joueur patron mayo tala ete a jouer na film ele kana kina Toro boss nani boss impoli otala ngote Toro, boss impoli. Ah, joué bien. Koleka Pio. Koleka Gesho. Ah, oui, vous savez, ma belle. Yamayo. Aleki Koleka Bobo. Ah, joué bien, boss impoli. On a pas joué dans film. En tout cas, l'artiste est toujours conscience totale de Moussa Nabiso, ils ont Moussa Batamaye, ils ont Moussa Bazobate, ils ont Vorienté, ils ont Moussa Bentelo, Moussa Monsieur Koufi. Les lots Tozana, Botala, les lots génération, oh, ils ont un Simon Nabiso, Toti, la Bango, ni les lots remerciement. En tout cas, merci à toi, Nabatutu Balandinga, Nazaki, Ate Pona Bets, Batuma Baku, Ngana, Eka Pona sur la paix, Pembe, Ngana Mouta Pembe, Ngana Orana, aux hypocrites, Tepo, Nako souffrir peut-être que Namona Mambo, ils ont boué, n'a qu'une beauté. On a pembe na raté pour na finga bateau et puis aucun jour bon on a l'équipe na télévision na finga collègue na artiste aucun jour na rosala ngo mais si faut na lo ba pembe na lo ba pembe donc en tout cas merci à toi na batutu bolandinga pour continuer ko soutenir kaka biso ba artiste o tozo ko ba na musala oyo merci à toi na le DG Serge Sesui Mima et mémoire d'un éléphant donc babi patron mozo kaba fort mais mon na raté il faut boire à qui
Les DG Serge Cessui. Comment on est moins compliqué, le lobby Ibre. Il y a moins compliqué, les DG Serge Cessui. Il faut boire qu'il y ait sur la solar bien. Donc, on a pas passé que ça la béni béni sangala. Car il y a mon anatta solar. Serge Nani. Cessui. Comment on est moins passé? Serge Cessui. Non, mais voilà. Ok, voilà, tout est bien. Qui finit bien, j'étais là, j'ai même eu la maman des 5L. Il fallait qu'on en parle dans cette émission. Dans le bas qui monte ton attention, ça là moi maï, moi café, moi likaya parce que n'avait que ma vérité au compliment. Ah ouais. Nicolas Pena j'ai été batba au talaye parce que ba pembe na batba au sepelango. On a besoin des artistes comme ça au bas le bakamutu au il faut le baba tout bas. Bato musu ba complexe ko le blâme tout vérité. Mais si on a au moins une personne ou azo osé quoi ko défendre des théâtres zone à la valeur nango. Tout est maboko, hein tout soutenir yé. Bon emboîter les pas pour ça le ko la yé ko ça là vraiment très bien. Dans le bassin on ça la mission on va donner des réponses dans la film té, dans la madame té parce que ah dans makamusu après on s'appelle là Moussa Langai. Voilà, merci beaucoup Exode Mikebi qui était derrière cette caméra. Merci Nayope. Blanchis, je t'aime. Oh, c'était Marie Rabin. Sur la bleu, je t'aime. Quand on la linga, quand on a des combos là, voilà, donc, mamie, c'était un bagage, je t'aime beaucoup. Bakabelo, moi, c'est un théâtre. Ma Nicole et Bakata, maman top, il y a Bissomo, il y a Gaïa. Mais bébé à ba gauloise, hein. En tout cas, Léo le vin. Ba gauloise, na ba le ba gaulois, ngala ka na TV, na hotel. Mais rire, ba récite, ba mutu, après d'ailleurs le bâtiment. Mais non, non, Léon, non, mais il faut faire rigolo là. Côté bleu, on a raté ça, pendant qu'il toko. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.